ya Grace Mandela la pétrolière boyeba ke eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique Misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite Misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole Misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique Misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia Misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya Lyon Misunga ta santé c'est ta vie alors la clinique Misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate. Voilà, merci beaucoup bana Congo bandeko bolanda biso partout à travers le monde. Lelo na bengisi Carlos Mujani to solola parce que et comme on peut sabiso na mawa to fande na diaspora tozomona siko nyonso ezoleka na kati ya communauté na biso nyonso ezoleka na Kinshasa ezosala pasi pe mawa kotala député en fonction kotala assassinat o eleki ya papa na so Chéribin esali vraiment pasi na makambo oyo vraiment ezoleka ebele na Kinshasa wana vraiment maele komi aussi la biso bato toza libanda. Carlos Mujani, bonjour. Bonjour Ken Piana et puis bonjour na Balandino Nyonso au Balanda Biso en ce net moment toza bien sûr en direct on a Bruxelles les lotomira non rosso la magambo actualité en boka. Merci Carlos. Toza na 2023 toza na année électorale kotala ndenge makambo o ezoleka ebele ba assassinat epai ba enlèvement epai na lingi to banda mpe na mwa lisolo wana parce que poto kota na kati ya mozindo pena ya masolo na biso est-ce que ezali kabali ya bato bazoluka ba déstabiliser pouvoir en place te ya mokonzi ya mboka? Voilà, moi je pense que nazo remercier d'abord lokolo zo kanisa mikolo to mekana robeta masolomboka parce que ezana d'âge moi loba si tu t'occupes pas de la politique s'occupera de toi. Donc ça dit sozo beta politique ara suka politique et ko s'occuper na yo. Pona nini parce que biso nyonso to na kati ya mboka o ekambami na masolo ya politique. Donc soki actualité politique to lobeli yango te. Donc ça dit soki mboka eza bien te ata ba concert ata maramunyo sur les mboka culturellement parlant et ça la maté. Donc ça dit biso to pronaka kimia po kimia et ça la vraiment na mboka o ya biso. Je t'avais dit la dernière fois par rapport à l'émission tout ça là que moi je suis un patriote. Donc c'est à dire biso to vandara boy mari to ali banda mboka mais to kanisa que totiki mboka moko oyo fo ezala kimia tala ndenge lelo toza mboka mpaya tozomona comment le pays ya baninga eza évolué comment mboka batu tout est organisé comment mboka batu masolo tout ezokende bien maintenant oyo tala oyo biso yo mo miyokele na ma yo moko leli yo moko mo se poser ba question et moko lobi po ninza matinanga na Congo on se comprendre or que normalement makila iganga kas en tant que patriote makile ganga yango moni mikolo nazoya mingi pa na yo en attendant to bongisela baninga émission oyo ezoya kala mingi te awa tolobela Congo. J'espère que bandeko après émission on meka ko faire comprendre bango 8 émission na ekozalani. Alors par rapport pour répondre à ta question dernièrement oyo posaki tu sais na ebisaki que insécurité est commis makasi na mboka. Na autant qu'on publié le comment na Facebook na komaki le Congo est devenu invivable. Kinshasa est commis invivable. J'ai des amis ba Narcisse Baya, ba Oasis
au nazisme tombo oyo ba contradisant nga ba habité Congo est invivable OK musika tu as dit ce qui était déjà dur toujours vivre na mboka ezo zala bien bande konanga mboka eza bien té na lobaki yango dernièrement insécurité et komi makasi to botami na mboka hana to koli na mboka hana to tikalo mona aucune fois insécurité o ezozala lelo o ezozala mikolo yo oyo lelo to ya criminalité et comme koleka même na o ya ba sud-africain nga kenda Afrique du Sud vous comprendre c'est vrai que to wana criminalité ezali mais o ya kokoma ko lever batu ya niveau élevé boy ata en Afrique du Sud des raté parce que Afrique du Sud a mingi ba règlement des comptes donc sali mutu likamba ba lever yo ba betio masasi ba botolo biloko donc c'est-à-dire mais o to moment na kiona bato baza innocent ko attaquer bango ko bebisa biloko na bango en tout cas ils a bien été et makambo toujours ko déplorer à tout moment à travers ba télévision yango en tout cas. Merci beaucoup. Toka adage moko ba lobi ba ko la galio na ndako te pour suka ko soyo. Tout monde à l'époque président Sassou a pouvoir asala tout lisuba azala dégager azala musika mboka. Tout monde na Congo na bisope papa na biso Joseph Kabila azui bokonzi balongwe na 1+4 asala ki pe fort makasi Jean-Pierre Bemba a se retrouver libanda pour ya sala tranquille. Est-ce que système oyo mokonzi mboka fati azo sala ko tikeli mutu nyonso tout libre à travailler na librement est-ce que zali erreur te oyo ami azumi koti sinakati? Tu sais na lobango maintes fois congolais tolingaka eloko na contraire na yango. Alors je me suis toujours posé la question finalement tolingi peut-être nini. Eza mutu mususu okuta na oyebisa yo moninga so na mboka so mboka wana Congo ezo senga kaka dictature. Donc tozonga neti kaka na époque Mobutu. Ndenge ezalaki penda que non Mobutu bando décider ti ayaki olongola ba parti politique nyonso parti tikalaka moko MPR à l'époque. Tu comprends? Okay. Donc c'est-à-dire Congolais alingaka peut-être ba memelaye na lolenge wana. OK, soki oyo memeli soup congolais lolenga ne koma suna bato ba loba mboka dictature eleki makambo eleki boy tout ça donc makambo ekomi boy. Moi je trouve pas que Fachi a une erreur ya kolinga kosangisa bandeko atikela mutu liberté naï. Je trouve pas que loko aneza mabe. Moi je trouve que c'est quelqu'un qui a quand même pu raisonner pour que baza na démocratie. Si tu comprends bien, dernièrement, tu seras là qui par rapport au Maramou, il y a bilan, il y a Fachi. Naïe, je t'ai clair, naïe qui vraiment clair, il y a Kolobakeno, Fachi bilan, naïe, ceux qui t'habitent ça, la bilan, il y a mandat, naïe, il y a 5 ans, et ça mandat moko est ressurté, c'est un mandat qui n'a pas réussi. Ça, il faudrait qu'on puisse le dire. Et ça mandat moko, et ça bilan moko, est négatif. Il faut tout le bayango, tu comprends? Mais ce qu'il faut faire, le bilan est négatif par rapport à quoi et pourquoi. Nassur bande, normalement bande ko ebele na se qui viennent ici me traiter d'antiséquediste. Et moi on sait quand là omoni ba opinion nanga, ba point de vue nanga, ça ne fait pas de moi tshisekedi. Moi j'ai toujours voulu que ma batu na réflexion. J'ai toujours avant que ça est loko tout ça batu nanga toujours ba tout réfléchir, to yeba qu'est-ce qu'on est en train de dire, qu'est-ce qu'on est en train de faire avant ya une conclusion peut-être na likambo nyonso. On comprend très bien. Dernièrement on a qui na ebisaka que pouvoir ondenge bandi boye, on ne pouvait pas juger du coup Fachi kaka na mandat oya liboso ya 5 ans oyo poto sanctionner to yo lobakeno mandat wane ko ya to pesa esusu to élire lisusu te. Tu comprends? On ne pouvait pas parce que moi je me disais que c'était encore trop court et bandaki et bandeli. Oui, c'est vrai que dans 5 ans dans des pays organisés mususu ko kamba mususu ko zonga, ce qui est tout à fait normal, on est légitime, je n'en disconviens pas, mais quelque part moi je me dis que azana nous na makanisi ya bien azana na ça peut-être yamboke bonga mais au début à qui chance on a été parce que abando kabola pouvoir on a battu FCC d'où tu avais vu la coalition FCC cash et maintenant là Fachi se retrouve maintenant seul contre la réalité Mboka. J'espère qu'il a tout compris. Parce que nous sommes venus dans bande de touche. Azo Kamamboka te. A comment on a faillite place et belé. Comment on a berré place et belé. Combien de fois Fachi a critiqué pouvoir il y a
ya Kabila. Combien de fois Fatia Banda avant d'abord azolo bela pouvoir ya Kabila ke basalite boy baza babomi bazo sala tout ça là et tout. Mais tango akotaki est-ce que bongisa ki mboka mbala moko est-ce que par bâton magique abetaki bâton magique na ma mboka échanger directement? Non, moi je ne pense pas. Vous comprendre les lots moninde to kende boy 5 ans yango e comme kokende na Rosila zalizaka kana mboka. Vous comprendre misala ezaka kate. Vous comprenez? Bazo yima kaka dollar yango e matina prix moko donc insupportable to comprendre te pona nini donc tu vas comprendre que mboka e comme lisoso kozinda na kati pena makasi ya pasi ya niveau ya ko sakanate nyonso ana ezaka ka du ya comprendre que non ba debi na yazaki na ba kwa kebele alors on s'est dit que non si on donne peut-être encore une chance to pesa mandat oyo ekoya wana na élection to zelana nous total comme ça par là on pourrait peut-être le juger. Merci beaucoup. Alors, nga azomona ba lèvement ezo salema parce que ba lèvement bandi lelote ba lèvement bandi depuis kala. En tout cas bande ko ngai ba congolais eloko ezo ka musanga ermo na Congo na biso. Namona nati ba autorité na biso c'est comme si ba encourager na bango ba biloko mususu ya ba lèvement parce que mboko eza na ba lèvement ba niveau na bazo lever ba to mettre mona ba bar ba teli ba bar limité. Babar ezo beta nango musique ti ba grand butu tandis que air musique ezo beta na babar place batu ba ko sangana mingi eza na babar ole batia limite ya babar ko beta musique ata 17h to mona ta bar moko ezo fonctionner te 19h to mona ta taxi personnel moko te comme ça patrouille bandaka ta ba 21h ba soda bazo circuler ba banda ko contrôler mituka nyonso tout botiki liberté ba moto ezo batu ba moto ba tamsa ba moto titongo ba taxi ezo sala tozo bate ya bien na ya mabe tandis que mboka o ezo kende na insécurité boy falaki ba sala ta ba limite ya makambo mususu ke baba à partir de 17h il faut musique to okate taxi personnel 19h to mona ko tunanzela te moto ko to mona ote en tout cas moto ka nyoso transport ezala ya l'état yemoko ezana matricule reconnu na habite Carlos tozolo bila makambo ba insécurité ba enlèvement to kotina na makambo ya député o ba otso bomate to kende nanu na petit peuple o azokufa tozomona makambo nyonso to ezo permettre ba enlever bato ba bar esala nango ba taxi personnel ezo tambola air nyonso ba moto ezo circuler nango titongo moyen ya ko identifier bato malamu na ya mabe soki ba tambola na babutu ezate côté wana ko pesa pour deviner. On a lobby Congo, on a encore beaucoup à faire. Obi avant Nzambe. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Vous allez comprendre. Tous en on a marambo belé à Rosala. Obi do insécurité ou anezo za non makasi ponani. Parce que Congo y a un moko nanu. Et ça, sécurité ça man enlèvement. Vous allez comprendre. Na ba taxi ou eza en commun ba bloc belé en commun. Mais biso tous en ayo awa. Pour au monde un taxi, il y a individu et à moi passi. C'est quand même rare. Parce que mingi ba taxi ils tambola ils ba société, ils ont Bolt, ils ont Uber, ils ont ba taxi Union Express, tout est répertorié. Ba bus ezali, ba métro ezali, ba tramway ezali. Donc tu sens vraiment que ba biloko nyonso wana ezali. Tu comprends? C'est ça qui fait que ba nyonso est facilité quand même moyen de transport namboka. Il faut que se le sape Robin a taxi men na poto awa obeti na téléphone numéro plaque ne bimi combo ne bimi numéro téléphone ne bimi ba référence ne nyo surtout ozo mata taxi avec beaucoup de confiance. Voilà, c'est ça que je dis, tout est répertorié. Alors du fait que en tout cas tous allons nous sima musika par rapport à tout ce qui se passe au pays. Je sais pas si tu comprends. Bateau bazara bien en mboka wana baza bateau na ba voiture na bango personnel. Mais de voitures en commun en tout cas c'est très compliqué parce que maramwana nyonso na salamité. Ce qui l'état na ministre ya transport ba faciliter ba tout tâche wana. Ya kokoti sa mo ba bus c'est belé na kati ya mboka. Tu comprends? Il y a l'état. Est-ce que mto yo kokota na bus à l'état ou bien ba taxi belé à l'état ou ils a répertorié tout ça. Nyonso na za musala nanu eloko libocho ko répertorié ba chauffeur ba nyonso eza musala hôtel de ville. Et tout ça il y en a eu pendant de temps et de moments. Il y en a eu l'autre fois que Moyini ya Congo ya liboso. Na minute yo eza toujours mentalité na biso moko. On n'est pas prêt
à changer ces pays-là parce que mentalité na bisona nous et zo ko kanana na makambo et solo bamate. Alors congolais pas yo il faut tozonga na système ya fimbu à l'époque ya musée. Tu comprends très bien pourquoi on est ça. Parce que dans le film, ceux qui battent le film, c'est-à-dire, les bossos, ils ont un système de taxi. Il faut qu'on mette un taxi, 3 personnes derrière, dans le siège, il y a Sima, et puis une personne devant. Est-ce que les gens échangent? Ils ont là toujours 5. Ils ont prendre 2 personnes, les bossos, tu te dis, ils vont dans nous, ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Donc il y a des choses que l'État, il y a taper sur table, mais population écossaise là yangote. Même si population écossaise là yango, donc tu comprends, il faut l'État sikoyo a un système y a suivi. Donc dès que bazo tchabe bloc au système a suivi, donc c'est-à-dire au sein le lokomo bapi en commençant par copinir bato ba likolo les généraux ba nani ba policiers bango mo bango ne ba semara des hommes et après la population et ko koto ça sikoyo mibe quoi. Merci beaucoup Carlos. Est-ce que bi na Congo na biso même tous wana au Kinshasa vu lo biso to fandi trop. Est-ce que bike ba plaque ya coopération ezali ba plaque belé ba toatambola na ngwana eza ba plaque pe ya coopération mona mutu msusu asaka na hôtel de ville abi misela ba tu msusu ba plaque ya copé msusu ya hôtel de ville il y a coopération soko beti on a système robimate eza répertorié c'est ça le problème mais soki makambutu eza répertorié boye na plaque no ya lokota wana ba beti boy ba moni en côté par exemple au sala sikondeni donc ça dit ba ko kanga yomba moko que non oye na système ya kokosa tu comprends donc ça dit na Congo makambutu il faut tout recommencer à zéro na kati ya mboka wana tout recommencer à zéro. Tu as bien dans tes populations, ce comment il y a combien de comment tatouement on a Congo bat bazo botama chaque jour. Tu as bien dans musala telle place. Yo ye na mboka o po baye bayomba moko comment na yo ken piana. Il suffit on peut sa carte d'identité na yo. Atan village atan nini mutu to atan mona machine. Faut ba kotsa ka so bataliti na photo ya place ozo vanda eko bima na kati ya pareil. Tu comprends on doit tout retrouver tout répertorier. Merci Carlos. Tout le monde a dossier ba kidnappé awa, tout le monde ba kidnappé msu bazoloba. Nga o eza 7e fananga ya okangama na bima déjà. Est-ce que ba ko zo mesure mo te ya bandana ko kanga ba konjo ba bimisa nanu ba kidnappé o ba ochozwa sikoyo. Que yo bimake pa na magistrat tel pe alobi nazwaki appel ya général tel na lobaki na bima. Bato wana nyonso bakoki kosangisa bango te ba punir bango nanu avato bazo ba mesure mususu ya sika. Je me souviens que le chef de l'État Lobaki tango abandonné sa discours na investiture qu'à combattre aussi mingi corruption. Un pays qui est corrompu n'évolue pas. Vous comprenez? Et là, on a ça qui base à la corrompue jusqu'à ce niveau-là, ils ont une zalaou, ils ont un mboka. Mais malgré une zalaou, il y a des gens qui peuvent être déterminés. Tu comprends? Mais la corruption, on a moutou. Oh, il y a un président de la République, il y a une rétro-commission. Donc, ce bandit déjà dans moutou en fait. Donc, ça dit que moutou soit monnaie $, à lengi. Mboka et kokende liboso ndengeni. C'est parce que tu comprends en fait. En commençant par cette corruption là. Moi je te jure toi non lelo. Makambo somona bakangi bakaba bakangi ba telle ou telle personne là, bazana batu o baza derrière bango, oyo baza ko tinda bango basala bilo. Na sengi est-ce que mokonza mboka ko mesure te balandela ba magistrat babimisaki bango liboso na ba généraux ba benga ba magistrat. Bakangela biso na nous bango comme ça. C'est pas la première fois parce que mingi ba opé sa raison que non libérer bango par la grâce présidentielle alors que c'était pas peut-être ça ce n'est peut-être pas ça. On se comprend. Il on a dû expliquer que non corruption et l'équi. Donc batuana ne bazana batu ba offert kotika bango eza batu oyo bakonzi oyo bana sima na bango contre babiloko wana ya kidnapping. Il y a des gens qui sont derrière ça. Non, il y a des gens qui ont chance, il y a 5 fois 6 fois 7 fois il y a grâce présidentielle. Grâce présidentielle, tu as bien ça les marapé par rapport à Mbaté. Exactement, ça s'est passé dernièrement, c'était une fois. Mais avant ça, babando kanga bango bazoti mais nazo bandela na chema na mnoko batu bazana sima et je suis sûr que ce sont des gens qui sont derrière cela pour saboter le pouvoir en place. OK, Tolandi Mokonzamboka lobi bilan eza négatif pour justice esungi ete abeti c'était beaucoup plus na justice esungi penate justice tozomona eza kuna ba institution ebele za na kati ya justice ekokaki Mokonzamboka zole la justice esungi ete sala ki okoma
mokonzi mboka à mon avis à cause de la que justice et songiete. Je sais pas si tu comprends. Parce que bato ebele o bazana mutu ya justice baza nommé par décret présidentiel en fait. On comprend très bien. Et la justice est bien sûr en fait, le président de la République est le garant de la nation en fait. C'est lui qui doit assurer le domaine nyonso. C'est lui qui a l'œil sur presque le domaine nyonso yamboka, notamment la justice aussi. On comprend. Mais ce qui est que justice est songiété. Tu comprends? Certainement, il dit ça pour interpeller Bango. Mais en vrai sens du terme, il ne peut pas dire que justice est songiété. Tu comprends? Justice, il y a des choses qu'il faut punir justice. Tout le monde est dernièrement on l'appelle magistrat et belé. Tu comprends? Est-ce que c'est facile de punir justice? Non, mais il doit le faire en fait. Donc, c'est-à-dire la justice dans un pays doit être une justice indépendante. Tu comprends? Mais ce qui justice est commis dépendante et commis la corruption. Parce que la justice élève toute une nation. La justice élève tout un pays. Excusez-moi. Ce qui justice est il faut que va punir justice en haut. Je sais pas si on peut punir, c'est-à-dire que l'on la bateau basa compétente pour mettre de personnes compétentes à la place. Parce que justice n'est yango de etambwisaka mboka. Tu comprends? Eza net ba loi ya pays, ba mibeko ya pays, ceux qui onyati à côté, donc ça dit justice ne faut elandela yo. Tu comprends? C'est ça en fait comment ça. Carlos si toza na année électorale, yemoko mokonzi mboka promettait biso a salaire te. Akokokisa 5 ans na ye, il faut to le canaba élection. Position makambango ezokende c'est comme si lisola élection ezoyokana so bien te. Bat ba sutuka élection ezali. Toza na yo a comprendre vraiment élection ezali. Toza na juillet déjà, tout le monde a tendu si moko ezolaksa. Ce qui était bendi c'est ezali na CENI, la CENI travaille presque à tout moment. Ce qui bat batie tembe ba comprendre que bat ba sutuka que élection et kozala na mboka oyo. Moi je vais te dire une chose, Fachi aza mutu moko c'est quelqu'un de parole en fait. C'est vrai que c'est quelqu'un qui aime agir aussi de temps en temps quand il dit quelque chose. C'est quelqu'un de parole. Oui. Est-ce que c'est souvenir? Elle a prêté un serment comme ça Congo, Allemagne, à lobby, qui est pas même 2% de parole. Mais quand na lobby, moi à mon avis, les gens peuvent me traiter d'antisécurité comme ils peuvent parce que bateau bazam mayele, ils vont réfléchir avec moi. Bateau limbi sanga bateau bazra penda mayele té, bangone ba ko commenter na wana pour traiter des gens de telle ou telle appartenance. Moi je suis un journaliste, je suis obligé d'être au milieu du village. Si je votais antisécurité comme les gens le pensent, je n'allais pas venir ici pour commencer à condamner ou soit européen ça va point de vue na oyo et marcher na par rapport à Mokonzi Mboka. Je suis le premier à avouer que dans les bilans, il y a chef de l'État pendant ces 5 ans et qui bien et tambolité, bilan est négatif. Tu comprends? Mais je suis toujours quelque part aussi optimiste pendant l'Obake. Avec le temps, moi je suis sûr que à partir du deuxième mandat, la détermination Oyo, Fatia Zanango, Mboka wana eko changer dans Makambo Belé. Donc Naza parmi bateau bazo ça encore chance. Tu comprends? Parce que jusque là on a muto akoya awa lelo aya lobake no ngai na kozomboka na Congo avec tout le problème que nous avons na ba na biso nyonso to anango mutu moko ya bima que no ngai eza par bateau magique boy pas ne na rechanger Congo te. Un pays ne se construit pas en un jour. Tu comprends? Alors ils ont 5 que non. Et puis n'andimite que mandat a fallu to fallu m'to bongisambo. Ba prophétie pe bimia mo biso to chrétien to croire rapé na Nzambe. Tu comprends? Au moins n'a pas avec le temps fati pas l'équipe to mususu pe aye ndambu jusqu'à avec la volonté en fait parce qu'il faut connaître d'abord la volonté. Et ça par ndambu tu au moins pays wana et yeko bonga nango. Tu comprends en fait ce que je suis dans traiter. Merci Carlos. Tout le monde a mokonzi mboka ba inauguration pont, ba inauguration ba hôpital, azalaka mutaliboso akendo kata riba, mutaliboso akende ko pesa 1 mois circonstance, tout le monde a ba matanga belé pe ba présence mokonzi mboka yaka. Mais tout le monde a ba assassiné député en fonction, député oyo ni na bango ba benga ngoni lamuka ensemble pour la République. Tout le monde a un mot à mokonzi mboka te. Batumsu ba bengi yango sabotage.
Non, comment ça au monde il y a mon conscient gâté. Bazaki dernier c'était après assassinat si je me trompe pas, le lendemain nango Bazaki na conseil de ministre. J'ai vu le président garder 1 minute de silence pour na Chéribin Okende. Ba image Joanne Ezali nango na monyo ils ont circulé en fait. C'est peut-être c'est lui qui moi j'ai l'impression que yemu tout fait à déranger Makasi. Tu sais, je condamne vraiment avec la dernière énergie Liwa ya Chéribin Okende. C'était parmi Bakulu Tonga personnellement na Bandai Kolanda. Quelqu'un de très intelligent, très objectif na marambo ya salaka. Tu comprends en fait. En tout cas mes condoléances vraiment, mes très sincères condoléances, le plus attristé à sa famille biologique et puis na bateau nyonso na congolais nyonso parce qu'on vient de perdre quand même un grand dans notre monde il y a politique en fait. Parce que Liwa n'est pas suspecté. Misusu balobi place à Kenda kinde ba bomie misusu babi chauffeur na garde corps. Il faut pas se justifier bien parce que makambango est clair. Deko makambo liwa mutu kozala clair ndenge nini obélité osali accidenté olamuki na tongo na ndako na yo oyebisi famille na yo mwasi no na bana na yo ke oke musala du coup bakomo benga bino que non boyo lokota famille na bino ebembe mutu akufi. Tu sais ce que ça fait en fait. Ce qui est commis à niveau oyo. Ce politique est commis à makila ya batu. Ce qui politique est commis à koboma batu. À quoi bon que ça la politique? Tu comprends? Parce que mboka nyonso wezo tonga mana makila ya batu et que na liboso te évolue à rater. Tu comprends ça très bien. Makambo biso na Congo toye baka ya ngote. Biso tokoli na Congo, Congolais aza muto ayambaka bato amutu ya esengo. Congolais aza muto alali ala muki na tongo, alati elamba na ye bien, na poko aka meli mwa masanga na ye, asali musala na ye, tout ça là et tout, mais to mesana na Congolais, to kinois oya koboma mutu te. Tu comprends? Makambo ya koboma bato oyo, tozo mituna euta wapi. Vous comprenez? Liwa ya Chéribin Okende, je te jure kaka nzambe otosambelaka ata justice esali musala nango te mais nzamba osa musala nango bato oyo babomi Okende bakomonana. Et ça c'est une mort, comme tu venais de le dire, c'est une mort mystérieuse. Très mystérieuse. Ya roboma mutu. C'est ça le problème. Dans une photo à colonel moko ezo circulé. Bavi colonel yana kimi bazo cité parmi bateau bakoza la base ya liwa oyo. To éviter ce qui colonel ozala ki na problème ote roki melanini, to éviter ce qui zaka réseaux sociaux des okosa biso to éviter to na ba préviter. À qui profite le crime? Liwa ya Chéribin Okende. Nani azo profiter nango? Parce que babomi, n'est-ce pas? Assassiné. Voilà. Ce qui va assassiner, c'est qu'il faut qu'il y ait un intérêt, soit il y a pouvoir en place, soit il y a opposition. On doit analyser Ken Piana. Tout ça est intellectuel. Parce que les Lombokana, ils ont l'exabiso que non, Mouto Akoufi, Aza opposant, automatiquement, pouvoir en place des bomi. Tu le bela epe pona général nani oya demi a piano uta kufa. Delphin Kaimbi pe batu babambela kango kabila babambela kabila babipe ya turo pe batu afati pe ba asime oyo balobaki pona kabila ekweli pe bango. Na ebite est-ce que zaka biloba loba ya réseaux sociaux ya batu makelele ou bien? Une très bonne question, Ken Piana. À l'époque, Herbat Babano, Koufa période à Kabila, on attribuait la faute à Kabila qui est Moutouabando Obama, n'est-ce pas? Voilà. Mais si il y a un lobby, na politique ou bien la criminologie,
bah pose la question parce que moi j'ai fait ce qu'on appelle journalisme d'investigation. Et toujours ils ont ba partie musu ba bengango ils ont toujours étudié ba crime et savoir pour leur faire combien mis information mo na kati ya likambo. Yango j'ai toujours réfléchi avant de faire quelque chose. À l'époque tout monde ba arma tungulu ba kufa. Tout monde ba nani boteti parce que liwo ya nani ya okende eza ndenge mona liwo ya boteti ya assassinat ya boteti. C'est presque à peu près en fait. Tu comprends? Mais la politique batou na criminologie batou na à qui profite le crime. Donc ça dit crime oyo ndenge ba bomi wana. Tikanga na réflexion nga s'il te plaît to kende na on analyse crime onde ba bomi mutu wana il faut profiter na kamoko. Biso tout toyebi que na période ya Kabila. Ozo comprendre? Babando linga ko terre bato, babando linga bato balobate. Donc soki o sali makelele mingi, soit au kota boloko, soit bako bomayo. Et tout ça ça pouvait profiter na Kabila. C'est pas tu comprends parce que tout le monde en opposition place est bomate. Tout le monde en opposition place ici mama kelate. Mais si on essayons maintenant d'analyser parce que ba bakeno na Kabila, babando lo bakeno Kabila muto bomaki. Cette fois-ci, tout le bapé réellement que non muto bomi eza tout le baké muto bomi eza pouvoir en place. Alors on va se poser maintenant deux questions. Est-ce que Cherubin Okende azaki politicien moko qui dérangeait à ce point-là n'a pouvoir en place? Il faut tous se poser ma question voilà. Parce que dans mboka na to moni combien de politiciens oza na bazan opposition ba fingaka fachi du jour au lendemain. Tomona ba oyo nani Papitamba a fait un fachi chaque jour. Tomona oyo nani député oyo que je peux pas appeler honorable, excusez-moi les termes, c'est mon point de vue. Mike Alamba. Mike Mukeba était celui-là. Daniel Safou. Tu comprends? Député. Honorable. Aza député, maza honorable. Nandeni ni ozolga mutu azona élection ba voter pas bateau. Pour diminuer pe bongo za pe bien te parce que a utape na musana na biso aza pe parmi bateau ya mayel. Ça c'est un autre débat s'il te plaît. Ça c'est un autre débat. Celui-là moi je peux pas l'appeler honorable. Na ba raison ni no bengi honorable. Ba raison na émission prochaine na évoquer on yazo ko mériter. Na masola ba noa bateau ba lobaka bien. Ako mériter moi on est ça kana vraiment être député, être un honorable, aux représenter un peuple. Pour nous représenter un peuple, tu dois être quand même aux modèles. Mais pas modèle au bien honorable quand même. Non, il y a des gens que tu peux pas appeler les honorables. N'a pas modèle au bien honorable. Aussi à biloko trop bas, impunité. On a collé la monopole l'ensemble ou bien. En fait, c'est ce que je t'ai dit. Il y a des gens que je peux pas appeler honorables. Moi personnellement, il y a des gens que je peux pas respecter. Koko tsangano na nini ya ba kombote. Aussi ça m'a moto il y a très important. Na liwa ya mutu hein okobung sanga parce que tout ça banalise to réfléchir na bato baza ko landa biso tu comprends j'étais en train de dire par rapport il y a liwa ya Cherubin Okende que non azaki ko déranger pouvoir en place pas jusqu'à ces niveaux-là en fait. Il y a sa porte-parole, il y a ensemble. Tu comprends? Atikala ko finga net ba misusu ne ba finga raté. Abando sala musala na en tant que porte-parole. Azaki na gouvernement, c'est quelqu'un de trop honnête. Déjà Azaki na gouvernement il y a awa na pouvoir il y a Fachi Oyo. Azaki ministre il y a transport. Il a été coté parmi les gens qui faisaient très bien leur travail. Mishmima qui monsieur ba travailler naie. Ozo on prend na ministère. Mishmima on travaille na okene kota makambo ministère il y a transport en fait à un certain moment. Tu comprends? Donc tu sens que parmi Bami Azaki vraiment que ça est très bien et puis vidéo moi ils ont circulé on va poser quelques questions à Azaki ministre de savoir ce qui a continué toujours à appuyer parti politique naïe ensemble. Réponse naïe Azaki que Azaki wana na minute wana pour la question wana te ya ko continuer na kusala musala et puis ko s'aligner na vision ya chef de l'État. Vous comprenez ya Fachi. Donc ça dit c'est quelqu'un qui a été loyal envers ma conviction naïe. Ce que muto wana ko déranger wana to ça banalise. A ko déranger pouvoir en place nanini pour ba bomaye.
N'habite sous on comprendre, pas Babomaï. Tu comprends? Et pourtant, certainement, moi j'ai l'impression, et je n'accuse personne, que n'a pas conviction ensemble, parce que c'était quelqu'un qui n'avait pas la langue dans sa poche, c'était quelqu'un qui disait presque à tout moment la vérité, et c'est ce qui a fait que, à comme attend, tina niveau wana, certainement, ils avaient compte à rendre. Namboka wana, avion moko et ça la crash, katuma mwanke, akufa. Bandeko bozo landanga. Est-ce que bogo yeba li solo ya katuma mwanke na crash ya avion? Katuma mwanke akufa pona nini? Tu comprends? Et puis s'il faudrait analyser, Moïse Katumbi azaki libanda ya mboka. Aza parmi bato bazwaki information ya liboso que nani akufi. Mbango wakati mabando sala azongaki. To analyser lisusu. Oh yonani moi j'ai suivi mon ami Peter Tchani. Peter Yatelemela peut pouvoir Makassi. Excusez-moi, je suivi Peter Tchani Bazaki avant Herban Levaki le pauvre Oya Hucha Okufa. Nalanda qui est Bazaki en conversation na garde du corps na yé na téléphone. Tu comprends? Et Bazaki en conversation et Zaki Herban quoi lever un jour avant Babomaï. Garde du corps a confirmé na téléphone que non, hier azaki wana na 16h ne bazaki na mokonzi na ye na kati ya voiture na kati ya cour constitutionnel erabimi amataki po kende ko déposer lettre au batindaki et pas mokonzi na ye. C'est en sortant kamona que voiture ezaki sous-souté mais wana ezaki ba 16h30. Ozo comprendre mais bango bazaki ko discuter na téléphone wana wana na butu wana mais makambo ezolo na cour constitutionnelle qu'on a besoin de reconnaître que la lettre a été déposée à 15h. Mais bango kuna ba obeta lisolo ya 16h30. Donc ça dit c'est toute une chaîne de konanga où ezana makambo o ya liwa oyo. To mesana na mboka wana ba bandi ba procès ya bongo après aboutir te ti lelo procès ya Shebeya. Omona nde ba etufa yango muto aboma Shebeya amonana. Muto aboma Shebeya ti lelo bato babima baloba que non muto aboma Shebeya ezalaka président ya kala. C'est l'ordre toyo kaka. Tu comprends? Mais le procès wana ezala étouffé bala kisa yango noir sur blanc. Jusque là vraiment bomi ya musée payé bana. Ti lelo pe ya musée pe amona. Donc c'est à dire c'est comme ça avec le procès dans notre pays. Mais moi je pense que maintenant là parce que lokola justice d'abiso que nana ba procès tina sukate. Batika même ba géologue na bato bazo sala musala na bango ba indépendant basala na balandela na le procès d'abord indépendamment pour bazo d'abord qui est le vrai assassin ya Okende. Voilà, merci beaucoup. Alors Carlos to komi vraiment na suka pour maramba sola et ça vraiment ebelé na habité ko bomande ko oyo peut-être boka epe ko funda yata na justice et problème ezalaki to ki pe famille na ye a nde to yo ki kaka il paraît ba déclarer yina bande ko ne pe ensemble ba koma na mwambutu mbutu ye moko aza déclarer que baninga nanga balingi nga lisusu te biso toyoki voice voice ya la fille entre parenthèses je confirme rien il paraît que ça voice ya mwana ya défendre aza kolela na voice tomoni battu ensemble ba ko contredire que zaki mwana ya défendre eza voice ezaki monter tricage pour pas déstabiliser Moïse. Voilà, pour pas déstabiliser Moïse. Yango nga je suis en train de poser cette question. À qui profite le crime? Bandeko ba Hollanda na poser question balebele parce que ceux qui ezaki ko profiter na pouvoir en place. Est-ce que tu es sûr que pouvoir en place ba mailler l'été pour na minute ba élection ils ont se pointé déjà lobby awa ba kende ko boma un acteur politique ya munene neti Chéribin Okende. Est-ce que tu es en fait c'est ce que je suis en train parce que dans politique maramunyo c'est un calcul tous ces calculs. Est-ce que bango vraiment baza bazoba que pour le moment Fatia kende ko boma un acteur politique ya munene net Chéribin pour à profiter nanini. Ok. Je sais pas si tu comprends en fait. Il faudrait se poser toutes ces questions-là pour avoir des réponses. Et à mon avis, moi je pense que tout ce qui est en train de passer, de se passer maintenant là, et ça munguna ya mboka wana. Wa lingi Congo évolué te. Wa lingi ba élection e ya na mboka te. Wa lingi mboka kende liboso te.
ndazo sala makamwana pour déstabiliser d'abord les pouvoirs en place et pour nous déstabiliser ba élection pour des autres jours. Il y a pas très longtemps réunion mo salamaki. Réunion mo salamaki na Bruxelles là. OK. Tu comprends? Réunion salami que non. Mboka siko il faut etamwisama. Na fachite. OK. Bazo batumoko, il y a quelques personnes. Ça je vous dis, ils ont sûr. Bazo quelques personnes, il y a église catholique, na ba quelques personnes, ba ya ba kamamboka, balongo la fachi. Wane komi coup d'état te. Il paraît que Mbutu moko ezolinga ekota. Donc c'est-à-dire munguna wana zo sala lelo. Insécurité a créé insécurité. Il y a ko sakanate parce que l'insécurité est à peine à créer. Il y a ko sakanate pour désordre kota na mboka et déstabiliser mboka. Comme ça mboka comme un chaos, munguna a profité. Mais moi je suis en train de demander à Fachi. Moi c'est personnellement je commence à me dire que aza trop large. Mokonzi mboka koza la large tina niveau wanate parce que nyonso oyo ezokende na pouvoir na yem to aza mal côté. Population comme lemba population et lembi parce que yangonde bangonde bazo subir makamu nyonso wana. Ce sont ces pauvres gens là qui sont en train de souffrir. Ce sont ces pauvres gens là nde bazo liate bazo melate transport ezate ne bazo ko enlever ko boto la biloko na bango, c'est les petits peuples qui souffrent aujourd'hui. Et les loso toke na ba élection muto ba ko sanctionner na ba urne et ko za la président de la République. Alors c'est ça le moment à fongo la misu à télémela makambo oyo avant que ça soit trop tard. Comment avant que ça soit trop tard? Parce que les lots air public peuple et télémela kakabila. Les lots au mona place toko maranai. Et les lots qui peuple est sili qui les sous. Parce que jusque là il y a encore des gens qui croient en un chef de l'État. Ceux qui peuple en les lots sili qui sont sanctionnés les sous fati soulèvement populaire comme ça la makamwa bien comme ça laté. Donc c'est à dire désordre ils ont qu'une défaveur. Il y a président de la République, il est le garant de la nation, il est le chef suprême. C'est à lui maintenant il y a côté les melayango. C'est encore ça le moment. Merci beaucoup Carlos. Totikali na 5 mois. Tokolo baka 4 mois. Pour la élection et ça les mois 4 mois ce qui est ça que l'élection ngo ebetinza dit que mokonzi mboka asengi amema biso na transition. Est-ce que kozala mutambo ya mabete pona mokonzi mboka na makambo zolo ba bato bazo se préparer emso bazo zela na ba moment wana te o bakozala na raison ya ko boto lelo kwa ngona makasi. Bango bazo ande na système de transition en fait dezo ba un système à coup d'état qui transition. Comment bazo nga siko transition et ça la massa mokonzi mboka. Déjà capable moko baza comme déjà na transition bazala na occasion ya sala n'importe quoi. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire maintenant en fait. Et donc marambo ils ont profité na fatité. Fati faut fongola à un certain moment, il faut fongola mise à réaliser l'élection avant. Élection et Kosalema. Tozano awa, tu vas comprendre que bateau bazo se prépare en conséquence, les gens qui postulent, c'est ça le moment, mais l'élection est au Salama et Kosalema na okalami. Et c'est ça le moment. Merci Carlos. Tokomi na suka un mot par rapport à Neto Soulevaki parce que insécurité ezali faut qu'on stoppe ba ambiance mususu ba bar ba transport personnel il peut faire ça na temps limite ndenge to obeta c'était pour na insécurité biloko wana nyonso ezo fonctionner nango à l'aise biloko nyonso ezo sala ke soda moyen aluka ko contrôler penamboka bien ezate est-ce que ça si insécurité ko diminuer ndenge ka batiki mboka liberté ya biloko nyonso ba église makelele ba bar ba moto est-ce que tu as solution ya insécurité au vivre dans ngolelo il y a un moto loba que dans des pays organisés et reconnu ma mort d'ombre mais j'ai un ami Léon que je salue à Kekin il n'y a pas très longtemps non massa nanga moninga nanga Kofi d'Ambrose Njoli DiCaprio babi quand même ba meki ko réorganiser il y a quand même des policiers partout cela ne suffit pas mongona akobanga ndenge nini. Tu comprends? Ils doivent prendre des mesures en commençant d'abord par le gouverneur Jantini Mbakangobila. Boussala, il faut ça là, parce que la ville de Kinshasa, c'est là où il y a plus d'insécurité. Il faut hâter les mélanges. Moussala, il faut ça là, Yangoana. Chef de la ville, Kassongo, le général Kassongo. Il peut faut hâter les mélanges, ensemble. Bako t'as la réunion, moi, sécurité, pour nos côtés, et puis Balouka, en plus, jusque là, les gens qui s'aiment la terreur, Rwanda. Bateau et Bazana Sima, il y a côté Kabarin.
lelo Congo comme mboka moko ya okangi mutu okati ya michopo oteki biloko akati bandeko tozokende wapi où allons-nous mabike soki tobito landela système yana ba immigration ebima na kati ba général ba bima na kati ba gouverneur ba bima na kati ba avion 6 ppm so yaka na ba aéroport anjili pe ko bima eza pona nga na amona eza bandi moko mulai parce que na limite ba rien et kokota na avion normal parce que yango fait qu'il déplace moko peut-être ezopema kasi on lo ba ozela nini ils attendent quoi ba continuer on soki eza copie moko ya ba millions peut-être mais il faut balandela bango soki komi kopa ba millions biso photo temela bango c'est nous maintenant le peuple et peuple keba ke konimati kalmingi te au moins soulèvement populaire ko salama parce que dernièrement bakangai moko na chango banga babomaye et soki komi bongo komi mabe parce que même ceux qui justice est au salle matin peuple comme bando comme ça la justice yango moko merci beaucoup bando c'est prendre en charge merci beaucoup biso tokola na cas militaire c'est ya Mobutu to eba ke cas militaire ezalaka na caserne ka ezaka entouré na zamba mais lelo to moni président na biso Kabila kotenga na pesa ka effort atika liberté ya ba civil baya kofutela na kati ya ba cas militaire banda kwa ba étage etongami na kati ya ba cas militaire bato baosala ba crime mingi bazwa banda kwa kofutela na kati ya ba cas militaire boko luka boluki bolembi adresse na yebo koyeba ndenge nini biso tanto ko la cas militaire za place to bando banga makasi pokota na camp yo mona nozo banga mais lelo bat bakomo ke yi bati na bakan soko kotika kokolo kuta banda kwa ba étage belé tongami wana na kati ya bakan donc bref il y a du désordre voilà au pays voilà. Il faut battre bongisa pour désordre wana ezala isusu mais ko bong c'est zala lelo te parce que ba civil na ba soda bakomi ko fanda place moko civil azoye bandenga kosomba mundu ke pas soda na facilité en tout cas biloko wana ekozala mwa pasi na senga bakonzi ya mboka vraiment soki bakolandela po wana parce que tokolo bateke bokende bobuka banda kwa bato mais bolandela kaka banda ko etongami na baka militaire ngana yebi baka militaire bien et na oloba banda ko etongami plein na baka militaire na yebi to koma OK place okola ozo basunda kuna bino ezalaka wapi te banda ko etongami pa ba civil et ça la kabiso mto ya papa Carlos na habité dernier mot na batutu balandi biso dernier mot isa que de retour à Bengami congolais et là on a senga liboso na bandeko balanda biso ezala bolingo mboka OK ozala kuna na Kinshasa ozala na Congo ozala awa na poto voilà makila na biso il faut iganga toza ba chrétiens c'est que nous devons d'abord faire en premier c'est d'abord prier pour notre pays voilà okozala olamuki na tongo chape pays na mboka na mabondeli parce que ça esika wapi bakunda mutolo na biso ozo comprendre il faut aussi prier pour le pays et puis mboka il faut tout téléma il faut comprendre des choses en main à l'urezo kende mabe ba guerre ba nini ba insécurité biloko na nyonso so za na mboka ngenda libosote il faut to prier pour na mboka na biso to prier pe pour na bakonzi ya mboka on se comprendre parce que nous sommes sûrs que Dieu va faire quelque chose par rapport à ces pays là bandeko ba message déjà Ken Piana bientôt tozol banda émission moko ya sika comme na ngoto lobela Congo donc c'est à dire yo mutu nyonso zo landanga presque partout oza awa na poto précisément oza na Bruxelles na Belgique awa soit oza na Allemagne soit oza na Suisse soit oza na Paris na France tout ça oza na pose ya kolobela mboka na yo eza kaka pona politicien te émission wana to kobanda eza kaka pona politicien te ngande na oza présenter nango bientôt bon mona ba fiche na ba annonce eza kaka pona politicien te eza kaka pona ndeko aza na likambo ya koloba pona mboka obi na ko pesa idée moko boy mais idée ngo na asi bandeko basaka ba émission politique ba tricher déjà ba ozo concept toko bando sala sikoyo analyse sikoyo bilan ya chaque domaine tokoti na domaine ya mokonzi wa soki paka na armée militaire soki bilane kendenge ni atambisi armée ndeni toke côté la police merci à tous en direct il y a on a pesa batu déjà rendez-vous il y a émission Tolo Bela Congo donc Kalaming était bon on a ba fiche presque partout de kolingi ko aider émission wana parce que on a vraiment besoin aussi de matériel on a besoin de presque tout ba local je suis en train vraiment de me préparer par rapport à cela na ebandeli ebandana koleka awa na chaîne oya Ken Piana donc c'est-à-dire tu veux peut-être me contacter moi personnellement et directement
Potolo Bela Congo, ngai naza journaliste, je serai toujours au milieu du village. Naza mutu ya Fatite, naza mutu ya Kabila te, naza mutu ya Katumbi te, naza mutu ya mutu te, j'appartiens au Congo, toza biso nyonso bana Congo. Dans l'émission Tolo Bela Congo, to bando lobela uniquement makambu ya ba Congolais, ndenge zo leka na actualité ya Congo ndenge eza koleka. Numéro nanga direct eza 0032 470 0032 470 85 41 91 0032 470 85 41 91 comme mélanga juste na WhatsApp, même par rapport à la réaction à l'émission, tout ce que tu veux, soit au lingi, au chat tamé dans la pâte, poto le Bela Congo. Moi je suis là, je suis ouvert. Bon, comment ils ont collé en fait, c'est un peu ça. Na remercier Batuto Bazolanda Biso, na ebisaki bandeko élection en wezo ya cette fois-ci ko ya na loyengete, ko voter muto na loyengete, on doit voter utile pour mboka échanger. On se comprendre. En tout cas, honorable Christophe Mwanga Mujani bazozela na Kasai kuna na Kananga précisément na Kananga honorable Christophe Mwanga Mujani na service vraiment à la nation. Ce sont des gens compétents comme ça que il faut tout voter tous à na bango ensemble. Pepe Kabase les Mujani Mr Buel wana parmi les politiciens vraiment avéré ya mboka o Pepe Kabase les Mujani. En tout cas merci aussi à toi. Merci beaucoup. Nama indombe toze la sœur Tina Ipupa a postulé kuna na grand prêtre Blaise Selema. En tout cas Nabosani, mon frère. Moi, lui, je l'appelle mon frère. Voilà. Fiston Coloqué. Tu comprends? Fiston Coloqué Zapatero. Ce sont des gens comme ça, toi, on peut savoir voter Bango. Voilà. Hein, c'est un monsieur très compétent et puis qui est aussi na droiture. Sous les Kaouka, il faut pas voter. Sous les Kaouka, mon frère. Donc, ce sont sous les coups déjà na roi Jean. Il a travaillé, il a côté, il y a Moamba. Il y a Moamba. Sous les Kaouka, toi aussi, en tout cas, ce sont des gens comme ça qu'il faudrait voter. Merci, oncle Patrick. Miss Yama Julienne, Sœur Pauline Lumumba, RDC Monde, association monene ya Monde, ezalaka na souci ya bana RDC, Sœur Pauline Lumumba, na peso bambote. Merci beaucoup. Okay. Mitolité misunga oyo ya Grace Mandela, la pétrolière, boye bake, et yena idéologie ya sika donc. Soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kokuma ozwa ata interférence na nzela. Mama boni santé. Nakomi bien. Soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération. Sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York Misunga ta santé c'est ta vie. Na clinique misunga oyo ya Grace Mandela, la pétrolière. Est-ce que ezali ezate